Yebisanga Marie-Paul Depé kenda salisa wenge El Paris musicien na Marie-Paul yo yebi na mboko atala ndenga radio ya TKM tala TKM tie kufa chaîne wana TKM ya TV la repose à lever les rideaux et Marie-Paul ayaka no danseur Marie-Paul ayaka musicien te Marie-Paul ayaka danseur na kata wenge ya 4x4 Marie-Paul ayaka danseur batu ba yaka ba musicien baza ozo doska Marie-Paul aza muto ko tenir ba propos te ya mabe contre les big boss le roi de l'Afrique pour voir ko la keleka mabe mbala moko ozo reprendre suite à kiteti ya Marie-Paul yango moni elongezo bimaka ba bouton donc c'est-à-dire Joana Mukuse akangisanga na 12h venanga Fali abimisanga na 13h Fabrice Matadi donc Johnny na Mukuse ne bala kisasa ba yebi Joana Mukuse wana ne bite so frère nanga yebi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour nous. Tous les coups sont permis. Je m'appelle la Fumambonga Fumukimangu Mutatika Mikona Defo Président de Ringelesi Président Wiliki Ndembe Bosi Mabana Fibo Karmi et Songama Président Afata Olivier Chabani Pacha maintenant Fougo Telema équipe la Mino ya Moyo au soutenir équipe la Mino Elia Yemeye la Vesi Nota Kaba Akambo Bata le président qui nous salue sous Silva va se contenir à votre créateur Benambona betamona bayoka Président Musanganya abwakisi bango bango moko basiya kutema Président Chingi abengani bango bango moko basiya kutema Covid-19 lisi bango jepela pesa makambo Ente Kazadi etibemba kibo na kibo Onana atinaki yo yawe Oya bongo na basa bambe Son Excellence Jean-Max Mayaka Système Moussangani Selekele Massimayaka Selekele Major Jupe Massimayaka Selekele
Major Jacques, son excellence Samba Luko. Oligo Yebana, yo, yaka, Ibo. Oligo Yebana, yo, yaka, Ibo. Avec Potela Ochamari, la Oula, tous. Les capitaines arrivent. Mama Karine Elonga, Tutungula Moko Kez, Mama Kez Solo, Peja, Bacho Tute Baketa. Salut chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier à travers votre chaîne Trace R2C News. Abonnez-vous massivement, commentez, aimez et surtout partagez nos vidéos pour nous apporter votre soutien. Donc on en a vraiment besoin. C'est toujours votre humble serviteur Alex Ngandoumouna Moulouba, le Benjamin de la presse Karaneng et Tolobaka. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci na patience et fidélité Nabino. Un grand merci à toi les jeunes boss, le fils du pays. Apache Moupé, moi, na maman Lina. Merci à toi mon vieux ambassadeur Ange Mwamba. Tout le monde jamais pareil. Paola Schengen qui est à Londres, moi Sinzamba Zotan Okela. Pendant une année, le patron de Plus 33, Costa Beto Costa, docteur de Piner, docteur Nzazi Mote Mayamama, Christelle Zola, Babi Cap, en place aux Ali. Je pense que Tabatak pour comprendre émission peut inviter au Pinazanae. Là, j'ai fait vraiment appel dans invité du jour Nangai ou Apitorobe, Tane vraiment ma solo. Allons et à large. Voilà, il est là. Bonjour René Abir Océan. Voilà, bonjour Nayo Alexis, bonjour aussi Nabatutu Bota Labiso monde entier. Et bah bonne fête, c'est à moi de la femme. Voilà. Et toi la matanga, donc tous les lara viennent Abiso Joski qui aime beaucoup ta. Ou à Patiki Biso P à son âme. Vieux vraiment Zala qui vient mon go vraiment bien, via conseiller, non y a pas de trop. Tout le monde il est l'opé René Biraz à la René Bireboé. Donc ils ont grâce à ma vie, on a apporté mon correction là maman bébé vieux Joski qui aime beaucoup ta P à son âme. Donc tout partager comme Mawana la grande famille. Donc tous les lara vieux Joski. Loé mopo via za misien via bete babilo ko talara ba chara Congo godu abima artiste à danger mais ebanate zemba chara Congo ebanate mais vieux Joski Gamboguta donc il vraiment ba œuvre ezali pe lobaka donc carré. Voilà bah Evre Zali donc au nom de l'équipe de Trace RDC News te présenter vraiment bah sincères condoléances na famille biologique ainsi que na famille musicale. Tout y a RDC. Bah souvenir nous ont gardé pour la vieux Joski qui aime beaucoup. Voilà vieux Joski qui aime beaucoup t'as non gardé qu'à bah bon souvenir n'est pas jour monsieur te coûte na ranavé bah période où quand allait comme malade que notre la ma vie n'endenga bah parler via menga tellement bien né biso n'endenga au saranate via talinga bah biro monio wani lo wanzambe yo vraiment Taliba azupe moi bor moi benandenga système akabeli pe René Abir nandenga game koti pe na poche donc vieux vraiment ba bon souvenir et ça vraiment belé surtout ba conseil vraiment n'a parlé jamais yo ba pe ba mona ora na lo wanzambe no ba mona teke ba lesa wata kindo kabilo wanzambe kaka te biso oya ba kora ba dessin animé kindo ki kote ndeni donc tout a été déjà fait nzambe déjà salanyo so muto azara na vision ana clin d'esprit au moins n'a pas comprendre et puis ba joyeux anniversaire na ya Naomi nanga Naomi Kapinga et puis na ya Pongo Pontiac Tsangile ba mbote na et puis ba joyeux anniversaire et puis Paola Schengen qui lui à Londres moi son nzamba zutan kokela Gabi Lopoke Malcolm X venanga papa Patou Mokonza KLM papa Patou Mokonza KLM ba mbote ya trop et puis ba mbote trop na maman na biso ba otala biso direct de Belgique pasteur papi chefu otala biso veut dire que ba bolanda vraiment biso na ndenga ko sarana te quoi. Voilà Bicap na OP dans mon Déborah Kitata Kitatosian donc Mosa Zanga lissu mon direct de Belgique NL de Lix Noli Lupini Yaya Bale ki Miriam Kamasuki Bambote na l'ingénieur Dominique Yalanda depuis loin dans la PCP Bambote et Belé René Abir en fait héritier Watana Benakati ya mboka ya Congo après temps il y a silence disque Bimaki et en face elle déjà retourne. Voilà la cause à nostra la puluga motona tembe ya ke ndara poto ba aventure te ya ke ndara poto ya ke ake musala
musala nde ekangaki ye kote kuna mais asilisi mpe kaka misala te na souci ya bafanatique na ye oyo balingaka ye mingi eye kosala ke l'artiste aye korejoindre biso awawa na Congo et puis na ville de Kinshasa et après 2 jours l'artiste aye se déplacer aza sikoyo na miniti oyo na Kolwezi lelo nde tosola le 8 mars na yebisa yo mobange na concert et avant l'artiste akende kuna akende kotala le big boss le roi de la forêt les grands formateurs moto a format Adolphe Dominguez moto ya format a format vena biso Blaise Boula a format pesa bato ebele vie yango moni le roi de la forêt reti otana batala lobite amemeleli vie CD na ndenga Ivo Lambo via yoki CD vie pas sepeli a encourager pe mwana na ye ou ya makila la cause nostra la pulga moto na tembe veut dire que ba makambo kendeka liboso quoi voilà na birobi quoi problématique na ndenge est-ce que vous avez format d'offre na Blaise Boula? Oh, Weranson le roi de la forêt. Bête orchestre mort. Orchestre Weranson le roi de la forêt m'a recruté bango. Recruté ça au format. Que Weranson a recruté bango bayana ba voix mabe babi koyemba te. Weranson est un formateur azola ki sabango ba alignement Adolphe. Yo non ndongo za wana na poa ba musicien te. Wana na voix ba musicien de la forme ba musicien te. Et puis depuis Congo zala Congo musicien Santa Munene le roi Adolphe atika la kozala te. Na monde ala ra yemoko. Et alors atali ba Rick Ross zo ba zala te ba Rick Ross ba binene. Te ba Rick Ross. Wana za bango te. Wana za wenge. Wenge senga fo la souple et wabina ba phénomène wambote nanya binango te babinango et puis muta recruta nani okomene nani nani okomene nani nani musicien elongi ba buto wana nani Marie-Paul muta recruta Marie-Paul c'est le ndenge nini c'est le ko recruter Marie-Paul c'est le azana wengete c'était c'est le azala ala de la 4x4 muta memara c'est le muta memela biso Marie-Paul. C'est le mutamemela au moins jusqu'à ben inconvénient Poutine c'est le scram Poutine na pese ba mbota to ben inconvénient ba Marie-Paul ba charge à Céleo vie moko bo banda olanda Céleo sima po Céleo ba sirwa na kota forme na biso danger au pousse na terre ba olanda Céleo ma Céleo pe au mona lati sengle mo be pendant 2 semaines atali yango ba kabeli yango Marie-Paul yebisanga Marie-Paul de pe kenda salisa wenge El Paris musicien ni na Marie-Paul yo yebi na mboko atala ndenga radio ya TKM tala TKM tie kufa chaîne wana TKM ya TV Marie-Paul atikala koleka te et puis Marie-Paul na kata wenga ala musicien Sony soki Weranson na kende concert na ba jibe au mona ba simbisi Marie-Paul saki c'est le scrampe muta bakanda mabe au mona simbisi Marie-Paul micro et puis Marie-Paul alaki enlever le rideau à Célio sur tala siko de gagne Marie-Paul azalata la repose enlever le rideau à Célio et Marie-Paul ayaka no danseur Marie-Paul ayaka musicien te Marie-Paul ayaka danseur na kata wenge il y a 4x4 Marie-Paul ayaka danseur batu ba yaka ba musicien baza ozo doska Marie-Paul aza muto ko tenir ba propos te ya mabe contre les big boss le roi de la forêt po wera ko la keleka mabe mbala moko ozo reprendre suite à kiteti ya Marie-Paul yango moni elongezo bimaka ba bouton lelo tala Sankara Dekuta aleki Marie-Paul na vie ozo reprendre pour Marie-Paul nenga zana ti lelo comme rotambola na voiture de ba rêve ya Marie-Paul ba réalité ya René Abiri. La réalité notamment la réalité c'est que Abiri déjà ba carré koti mais bakar eza la banzela ba mai ngakutu karana nzela mai ngakutu mutako kabela nga carte mais Marie-Paul da ba kabele Dakar il y a des gens tige te ngam to kabela mais avant kabela nga carte mais faut ça la peine faut tala na ya qui pour yembela déjà Fachi déjà na baton on envoyé le Marie-Paul ya yembeli Fachi ya tani na 2019 et puis Marie-Paul c'est rebelle mutaya na ezali Roger Lumbala ozo comprendre maintenant so biso vérité Abiri ngana zo biso Marie Lumbala yo Roger Lumbala mutema Marie-Paul na mboko Roger Lumbala mutaya na Marie-Paul Marie-Paul ala kuna na mboka ala lokwa mwana musala ya ba criminel abandosa musala Marie-Paul ala kuna mwana musanya abandosa la bango koyembelela bananya fa ba kende so bazo kende tumba ye mutapesa ravoa zo yemba musala Marie-Paul ngwana parce que yo Marie-Paul oye ki jalelo Marie-Paul to lingi ngote Marie-Paul ki jalelo to lingi ngote donc ça dit que ba série vient na biso Félix Chilombo Tshisekedi ba obwa kela biso ba mai na banzela ba masase so beta Marie-Paul ozalate Marie-Paul oyembate mais ba période wana au senti que soki de pes ba la concert ba bengisi le big boss le roi de la forêt aroya arobeta pour un musicien
ceux qui peuvent perdre ba bengue a rekende a kobeta ya normal. Et puis Marie-Paul na vie na ko risqué ta comme chef du quartier. Mais là où Ranson le big boss le roi de la forêt a ma candidature député national. Na biso linga za liwa et puis ceux qui fait les kaki a linga le kambamo ministre. OK éviter le roi de la forêt pas linga za la premier ministre. Et bon les gars qui point parce que oui Ranson te bi gaza la popularité ba linga ke belé point ba fani wana tout ba voter. Et ça qui mutema maba ba congolais. Ba bi ke oui Ranson le big boss le roi de la forêt aza muto atangi trop ayebi. Ayebi talara déjà pour encadrer le gouvernement, il faut ça donner expérience. Vous laissez combien d'années Ranson le big boss le roi de la forêt a encadré Wenge Musika maison mère. Donc Ranson a une expérience, il y a gérance koleka na basami badi banga. Ranson a une expérience, il y a gérance koleka na ba Pepe Ilukamba. De talara Pepe Ilukamba. 3 ans ya pamba batiki on a mandat obilenga lenga osali lokote mais Ranson le big boss le roi de la forêt depuis à gérer ce total la primature ya Ranson le roi de la forêt na ndenga maison mère abeti ba concert na ba Paris na ba musicien ba fait ba to bonga ba résultat ba fait ngwana so to bisko to calculer ba musicien wera logo la ba commune logo la ba province au moins la héritier Watanabe a logo capitale Babindombe ba logo ba baza logo la bato ya Équateur. Et bon faire rigoler. Ba faire rigoler ba logo la ba Chikapa. Ba niveau siko to cha seconde ngwana. Et bon Robinho. Ba Robinho kutu na parlo jamais ba logo ba minyembwe. Donc il y a un problème à discussion là ba Rwandais. Kana bango to otala ngo soki président kotisika. Donc talara siko ba musicien ba niveau bon. Siko boulega. Sur ba Marie-Paul ba logo ba Suède bah de bouler ba quartier ba milliers sur wala nyoso kata gouvernement ou Ransoni vous comprenez voilà. Donc c'est-à-dire ça beaucoup de respect dans les big boss le roi de la forêt donc ouais format encadré puis à recruter donc roloba trop ça quoi mais sinon album na bino zawana mi ange mi démon héritier watana be la cause nostra la pulga motona tembe apesi bino déjà indrusa boyo kayango bo consommer avec exagération et ça la kitoko. Voilà, parlons toujours de mi-ange mi-démon total au monde héritier Watanabe na katia ndaku ya Ranson après temps ebelé ya kendara sukunate toti ko mona héritier Watanabe pona kotikela le big boss le roi de la forêt cédé à mi-ange mi-démon et ta ke bino ba fan héritier vous trouvez qui action na né. Bon, et ça normal. La cause à nostra la pulga motona tembe. A kende kotikela la Ranson le big boss le roi de la forêt cédé. De la même manière batu mususu ba sala ba mususu non pe ba sala ngote mais eza na ngolo komoko vraiment o batu ba komona ngote ba traitant on a interprétation mabe mais sinon héritier Watanabe a fait que le respect de la nature et de la culture vous voyez dire que tozali ana ndeko na biso ya Riz Matadien porte-parole na na peut soko poussana tala kaka Riz Matadien album te na marché mais concert ozomona ba maramba ngo siko ozomprendre concert. Vous comprenez? Riz Matadien album kutu te mes concerts. Si vous avez un musicien, le roi na Marie-Paul. Marie-Paul a ta concert na lupango na bango mona na betate. Abimi sanzembu mo ba yoka ngokaka 3 personnes. Il y a aucun problème, c'est la problème ni yo ça na Marie-Paul et puis Marie-Paul abando te ka bikedi na wenza liberté. Mais ça na yo abando te ka bikedi ti le zalara wana. Afutele lango ku taxi te. Donc toza na porte-parole ya Riz Matadien. Donc yé muto ko pesa makamna ndenga système et puis ba voyageaka. Vous comprenez? Talara ndenge bazali au mona propre soin taibo et ba porte-parole ba uzabangwa. Bonjour Fabrice Matadien donc mbote vraiment donc bonne journée na ba maman Fabrice Matadien ngoyeyo. Donc c'est-à-dire Joana Mukuse akangisanga na 12h vena nga fali abimisanga na 13h Fabrice Matadien donc Johnny na Mukuse. Ne bala kisasa ba yebi Joana Mukuse wana ne bite so frère nga yebi. Joana Mukuse akangisanga na 12h fali pour abimisanga na 13h. Donc yango na zolo bado na pesi déjà patron nga Elras Matadien ba mbote parce que ndenge frère nga ucholo ba confirmer yango déjà na moni parce que tozalaka déjà na biso ezaka ba voyage ba masimani mate awa oh kebeta na yo awa o ninte capitale donc biso to kenda rappela voyage pela to Kenya to Tanzanie bientôt la Russie
donc bientôt la réussite tozokende donc biso vraiment tozali Fabrice Matadier esalinga bien de frères nanga benginga vraiment en tout cas pour na moni ya tomboki likambo moko bowana esalinga passe na musika donc na bité fo dio photo seconde mambo zolo beza solo donc ndimele mambo utoloba voilà le lopé le 8 mars Ris Matadier concert pour na honorer ba maman préparation on a to nani a produire Ris Matadier. Non, production ya Ris Matadier minicho eza ba vene ba prêtre ba moni no ba ko vanda bongo te fo ba la bonne musique batali na la bonne musique wana ba ko benga nani ba boy ba benga jomo ba sotaka te yango moni ba sotaka yo zolo ba bongo ba tonto zo ba pété bana monde entier ba yebi ba jo ba sotaka biso to zapona rumba zéro point donc c'est caméra zo rien na système en mode na système en mode yango ba bengi mais c'est le rumbiste El Rais Matadier le plus beau de sa génération. C'est pour cela les autres zabongo na village Wakanda donc vraiment na bengi sibino pe ceux qui boye wana voilà tout ça déjà na face que ton invitation vraiment boya wana to zala zale ça la bien déjà deux bouteilles de champagne et pas fait na biso excellence Paul Binu Musamba et Kalaming te parking les autres ndango vraiment donc makambuza nango bien donc nazo senga ka mingi ba merci na frère na ndenga bengi singa vraiment en tout cas ezala te quoi voilà ba programme ya Rais Matadier rapidement na biga to attend au beta pena masolo Matadier bien non ba programme El Rais Matadier c'est-à-dire le 14 le 14 mars vraiment tozo kende ko beta bongo na Tanzanie donc tozo ke bongo na Dar es Salaam tozo kende wana tozo na deux concerts na Dar es Salaam donc tozongi le 30 kaka le 30 mars tala niveau ba avion donc kende kende na ba question na concert ngo bo beta mais na banzembu nini voilà eza question ba boya raté mais voilà, faut parce que disent que les gars qui banzembu zage bele promotion ça la quitter OK faut comprendre même Joe wana mukuse wana tanga bandaki musique ando beta banzembu vela biso Carlito si lelo vient à beta ngo kaka zo comprendre donc to bandaka na ba papa tito na biso moko comprendre o ya biso wana to mesani sango ba fanatique na biso ngo ba mesana ko yoka biso Ris Matadier za orchestre interprétation pour ba concert à ba Kenya pardon ba concert à ba Kenya Ris Matadier kenda ko beta to mona ka image te oh Ris Matadier ko beta na Lubumba to mona ka image te image ya la raté déjà ma finga l'autre directeur image ya la raté oh non le est vrai attends la Facebook image à Ris Matadier à la raté Ris Matadier sur la musique bana monde entier mutu nyonso azana posa kozwa concert à El Rais Matadier il suffit à beta kaka na toute plateforme de téléchargement beta kaka El Rais Matadier officiel vraiment comme on a tous les concerts na biso depuis to banda makambu ti lelo ndenge to koma ko mataba avion balobi ke balembi pe koyoka banzembo lwambo pe da kufa kala sala sous succès te do bino bobeta la musique à lwambo so bolongi lwambo e pepe kale bolobe pe boye mo dudu kibinda ko yamo boko tima belelis donc sikoyo banzembo na tika misola pardon wana monde entier wana frère na nga biso to kobeta banzembo bakombo wana tangi te donc to beta ka soko moni Ris Matadier na zana expliquer le romo Tanzania zo interpréter kabose de babilo ba bongo to éviter moni bakombo zo tanga wana El Rais aleki bango na vitesse bientôt ozo mona ba décaper ko tonda wa donc El Rais a ko interpréter bakombo na zo tanga te soki to interpréter ka Joana Mukuse parce que to pesa banzembo na biso misatu yango to yemba yango ce que comment le vote comment ko interpréter ngo mais to comment ko interpréter ngo te za banzembo na biso to pesa Joana Mukuse ozo comprendre ba musicien belé balongwa na ba orchestre batika ta ba vocal Ris Matadier ta vocal rien à part que monsieur baleka la faire na RTGA donc eloko ba yebika ke Ris azala bana monde entier ba yebi makambo na loba biso Ris Matadier na qu'est-ce que j'avais dit à sali 5 solo vocal so tal na Jack Pemba oyo raye so oh ba sali ba vocal belé abiri na moli onze to boka bwana te to sila non to sila ye photo ça na émission makambo solo beza solo ce qu'on fona na commissariat pour koma te bana monde entier El Rais Matadier vraiment aza mutu na bino bopo a sengi kaka matoi na bino vraiment mutu nyonso aza na posa alanda ba concert na biso en ligne tozali ici vu El Rais obetaka El Rais Matadier officiel okozwa biloko na biso tout biso tokosaka te en plus na scène na plus na génération na ye aza le seul musicien ozo matcha ba musicien avion comprendre moi ba petit ba mission on a ba jouer on a balati ba gloire blanc on a ba mataka avion vous comprenez donc on les aventure te même fait na biso le roi de la forêt yebiango déjà kutu vie à festa na biso déjà donc c'est ba kima bino na Tanzanie te o ba kima ki wana ba za mission na biso te to memaki bango po ba nikela la presse ba ketch ba monika ke cope na kine zo simba te ba kena bango to pesi bango chance la coupe à verni na Tanzanie te coupe à verni te ba za mission na biso te ezaka ba petio ba landara bientôt là au bon ba petio ba landara biso vous comprenez
donc vraiment attends kimi na ye to yokela mutema passe mais soki nga na kimi wana omona pena grand trou donc notre directeur là déjà moi vinga bimba mona loba parce que moi je suis le match valable de l'artiste El Ras donc so moni matadie comprendre yango jo wana mukusa kokanga te tilelo aza suna posa kangisanga mais so kangisinga PDG Paul Muntu ba bimisa na bango ngai nazo banga na ngai voilà Fabrice Matadien to kabona ba dédicace et puis numéro de contact ouais numéro de contact ezaka plus 243 William Chen code ya mboka 89 86 99 573 maka uzaloba eloko moko lobi ke yo avant bando critiquer bango folo atarande ba costume pour soki 4 émissions ba monora na ba polo ba ebite soko takazandu tongo to ndenge nini donc voilà question omoni garçon no tangi kombo wana garçon wana patron na yo maka uz patron na yo alors patron na ngate te mais ya banda ko voyager déjà fa leader na yo leader na kute na 4 orchestre wana za yoka na biso minitio na vitesse ya makambo moni garçon wana soko hier au sala test pas na biso et puis bon yo ke yala na libandi yo pe longola no chapeau to yo lo bagi ke yala na libandi yo pe toka bwana biso pardon bo excusenga toka bwana bino te ba fanatique a faire rigola ba lobi boy yo ofinga marka uzo za libandi parce que yo mo ba mona ola taka chapeau parce que ba liba mona olongola ka chapeau ba mona kaka DG la biso ota la biso garçon wana yo tanga kombo wana garçon wana zo tanga kombo ngana fréquenter été ya fréquentanga te comprendre te na rosole gré pas na nini ya lo kolomoko te nini na kisasa alobi ka yo la taka numéro 47 ya la taka 41 siko lo kolona sasa non sale loko te na so toke na studio ba betela raye zo comprendre garçon zo tanga kombo na comprendre que ça frère na ye donc bana monde entier na pesi ba mbote na Paul Muntu donc Paul Muntu nzambe ba transporteur ma meilleure chemise grand frère propre entre frères et amis le choix est clair PDG na leli donc tozo zela yo bientôt la concert zo bana ko landa na biso wana muta ferret comment la sozo ya ngana tangu tozalaki na vie na matadi tangu tozalaki na vie na matadi na mbau est-ce que John Mukusa zalaki na biso mais kasi boyende ko yebelele ba na safari tangu tozalaki na matadi vie na biso PDG Paul Muntu entre frères et amis le choix est clair est-ce que garçon wana zalaki te mais musicien moi faire alobela nga lobité risque matadier to ke la ke ka matolinga mako coincé te tina ba relation pour anesi ko s'en sortir te na mboko ya ngwana batikele ka ba Paul Mbitu ba lobi ke ba Paul Mbitu ngo pe ba pe batambongo mike 12500 13000 o cheka carburant o leki no mbalamo ba lobi ke Paul Mutu ala na lo ba lelo soki ba musicien ya Joe Mukuse ba zo foutre ba biniso ba vanda na bandal ba foutre la te en tout cas grand frère la biso PDG Paul Muntu a pesa ki bango place ko vanda donc zo sala biso passer pas grand frère sunga na ebatu ayango muna zo sunga na ebatu donc voilà PDG Paul Muntu PDG Nzambe ya batikanga na six émission na kimi dega do azama na la yo pesa na bambote no to kala bambote la ngaka ya trop la batutu bolinga ngaka pe la linga rabino ya trop veut dire que oh ndeko nanga veut dire que il faut vraiment na tout na ba question parce que ça ba question ba émission na ba parler na profiter pe kaka te na profiter pe kaka donc ça ba question ba to mitu na vraiment moi belé donc mais sinon félicitations pe na bino bo sala rande ka moi fois ba musicien ba les 42 vraiment na écran bazoti ke lo charge yo moko pamba obundara bien le roi jour wana costume olataki na bisao na ba aveugle ba monaki na boulevard donc merci vraiment de onanga Ris Matadia s'occuper no magitoro magas presque no ni presque les parfaits de la presse bambote nae voilà. Donc ngana si sera dédicace nanga na moni notre DG la DG Mavinga donc sans oublier mon patron El Ras c'est le plus beau de sa génération donc la PCP pe bambote place azali la PCP ba maman nyos bambote et na bosanité na Londres na moni mère nanga na Nunzongo madame donc mère nanga na Nunzongo mère vraiment et salut bien quoi na monaki koli et salinga bien donc merci na frère nanga donc bientôt le concert réseau banda nango donc voilà quoi Fabrice Matadia ngoyeyo dega Fabrice Matadia na bi 14 so sali bango pasi balimbisa ngai ezaka musala to pona to makaka batu mais to makaka batu na ndenge ya propre donc et salo mutema pasteur Joe Mukuse ko et salo mutema pasteur entre frères et amis le choix est clair PDG Paul Muntu nzambe ba transporter aux grand frère na biso Matadi bana kini ba yeba kiyote aux villageois le rôle biso PDG Paul Muntu hein iboko mo welele pona ni na za grand frère na biso eto no to salaki na tango Pierre Bozalaki elle va pas chérie yo koka
Jean Mukuse, au Kokate. Voilà, merci Fabrice Matadien. Je crois que tu sous star au solo là. Si. Vraiment, il y a Ebele Kalaming, tu as appelé un concert, on a pour la image pour Panzara Rassamo. Donc, il y a un contact, quand on rappelé, il y a Willy Mouchen, code mondial 89 86 99 573. La moni caméraman, la mission qui tourne comme tu as filmé mon bout, on a Luanda. Donc, et ça l'a bien quoi. Parfum de la presse. Parfum de la presse, Namoni, et ça l'a bien quoi. Donc, caméraman, vraiment, on a habité. Souka. Voilà. Merci. Tout commence bien, finit bien. Voilà, tout vraiment la souka émission Nabiso. Merci Nabino tout besoin qui tend vraiment à Kolanda Biso. Beau s'abonner vraiment, to s'abonner, donc beau partager ma vidéo pour faire monter vraiment votre chaîne. Donc il ça vraiment bien binomo monnaie ambiance les qui na 4 émissions. Makambu bango balobi ezo le numéro est appelé pour les remarques, suggestions, bande de commentaires, on a vraiment des commentaires et que ça a énormément plaisir. Encore merci à toi Lionel Kassou, à mon apoto de partout. Merci à toi Jib Almous Prod, le manager. Merci à toi encore mon général Amos Mifilo Kig Mister Temple, Nabo Santé Sarah Masikini Mouyaka Deluxe, Moté Makarno Biems, Dedel Masikini La Bomba, Gislaine Masikini, Maître Lifenia Feniaro, Maître Lifenia en direct de Miki Liazo. L'international, la lutte latérale efficace et internationale, Djogwala, Banapeso Bambote, Rodrigue Mundabi, mon vieux, mon président Eli Welos et Abawelos, Jérémy Nzaz, la foutre, reliqué, c'est quoi autrement du prophète Jésus. Un grand merci à toi aussi, le secrétaire par excellence, c'est Arma Bazeido. Là, je vois mon DG, Dani Mboko, Somopakolami, pourquoi pas toi, mon DG, Christian Balo. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine numéro. Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour